ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balanzi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia ya Nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya lelo bande ko balanzi nazali bongo ngamo kote nazali penza na maître avocat oyo tokoloba na ye mayemanso bazali koleka na République démocratique du Congo. Bande ko na benga ki epambate bayike boyebiye maître William abungi biso mwa kala bakendaki tomoni pe etumbola bango balongi te. Detala tina lelo pe atozali na ye poto lobela mayemanso bazali koleka na République démocratique du Congo. Yango penza merci na yo la reine Olga Lompingala mokiteno Florence Matondo Mido na Angola pambate bolembaki te kotuna maître William lelo tozana ye pe ingeta na kilame plus 49 pambate yonde penza ozali likolo ya makambo nyonso na sena moi oyo simaya Nzambe tata mbote mona mboka. Mbote madame journaliste même tozi tango mingi komona na te mais makambo ezali kaka. Mwana mboka ya solo makambo ezali kasi obungi boyeboni bilope batabaka tumbi yango bozuna bilote ezanini. Éclaircissement moké katumbi sala batute mais kasi toza na idéologie bobele moko. Moi je ne suis pas katumbiste, je suis un Congolais. Bande ko balandi ata ko bako senza kazaka la bango kasi biso nde toyebi bango. Mwana mboka ozali penza mopayate la République démocratique du Congo. Omoni mayemanso baleki na mboka bato babundie tumba ba Moïse Katumbi ba Bemba Gombo mwana mboka Martin Fayulu pe suka Kabila a nommé président Félix Tshisekedi Tshilombo. Boyambi yango boni. Et pas n'habitué à n'ango eloko aucun moitié parce qu'on connaît bien l'acteur avec ses jeux, comment il pourrait faire encore des jeux, on connaît bien le coach, comment il fait jouer les joueurs au terrain, tu comprendre, tu es bien qui déjà que ce n'est pas facile. Siko mwana mboka na boyebi na bino pe na boyebaka mais sikoyo bino bato ya mayele sikoyo bomoni teke bozali pe kokoma bato na bolema pambate to monaki bato ya cour nde batelemi bakati pe ba confirmer ba lobi ba voter mwana mboka massivement kasi to moni lokuta ya bango po ete bato ya catholique pe ba ekoloba ete lokuta ya boye ko sala makala mboka lolenge nini bino bato ya mayele bozali wana. Madame toutes mes cacotes éclairage na peuple congolais que toyebisa bango bazala kimia même ata bato balobi que ba perdre sache-le très bien que peuple a perdre à quel côté et tumba ya peuple ezalera toujours à même vérité ne si ka vérité zangaki si la cour constitutionnelle basalaki oyo bakoke ko sala parce que bazalaki na menace moko o bakoke ko rendre ba l'âme ya vie na bango pourquoi ils étaient menacés na ebité na mboka nini obino shibomona que Arimoko et Salama à 3h du matin va publier ba résultat à 3h du matin d'une manière la frauduleuse la constitution était bafouée toyebite ndingisani ni oyo ba meke komemela ariwana entre autres ngana bino tokoki komi lobana ba vérité bomoni bien je prends en témoin le peuple congolais par rapport à lettre o ezali présenté maintenant à cour constitutionnelle et pas ya juge Wasenga qui est le professeur que je salue vraiment andimi komi pesa respect na valeur na ye tant que être humain et tant que l'homme de valeur aboui ke ba salir personnalité na ye comme ba misusu bandimi komi teka personnalité ye andimi komi bimisa vérité pour dire que non la vérité des urnes il fallait et apprimer parce que celui qui avait gagné bel et bien des élections jusque là a joie qui oya koke ko joite loko la réponse favorable il y a oya c'est ça qui court constitutionnel et à ce moment là tu es comme que le juge Alouki a mis défendre mais comprenons un peu sur le 9 ce qui yoza yomoko to bozami balé bo défendre par rapport ya oyo bazali déjà na niveau moko to banoma ki bangwe pa mutu moko ba luka toujours basala au maître na bangwa tindaki c'est ainsi et le juge Wasenga azalaki toujours à niveau qu'il fallait à se soumettre balekisa eloko ekoke ko lekate o ekoke ko boma Congo entre autres si aujourd'hui batu ba omona Congo eza ko vivre mais nous scientifiquement tout le monde a Congo ils vivre. Pourquoi il y a ce qu'on appelle la même procédure de 2006 de 2011 et voilà la continuité toujours des problèmes de
la légitimité qui continue dans notre pays. Pourquoi tu continues toujours les problèmes wana? Parce que tu as mboka na biso, toujours respecter obabengi mibeko te. Mobeko fo etalngama fo elakisama na moto nyonso. Ndeko na biso Kabila la biso ke ye azali kolo mibeko azui a nommé muto ya sepela ki a nommé atali réalité te ya ba congolais azoluka nini aujourd'hui et comme batu bakomo lo bate to tika kaka et c'est l'équipe ba nommé mutabimi wana za opposant aujourd'hui. Est-ce que c'est l'opposition qui a gagné des élections ou bien c'est un cas déjà un groupe de gens ba nommé bango pona ba continuer pouvoir oyandeko Kabila tikaki entre autres tokoki komela kisa? Est-ce que bino bomona na mboka nini oyo ordre zali directeur du cabinet akoma ko révoquer bato akoma ko convoquer ka bato et salamela wapi mona mboka ko kepana lombango te pamba te tokokoma wana kasi mona mboka toloba nanu yo tangi likambo ya mokonzi moko kuna oya telemi amilobi ete makao mazalaki bongo te kasi papa kala wana nyonso ye zuzi wana azalaki wapi po ete aloba semu na bosembo nyonso jijiye alakisaki mokanda na ye soko ali na document wana la lettre akomaki yango depuis le 19 janvier juste que avant bakende kobimisa arrêt auto bengango arrêt cardiaque. Ok, koko bomisa ba congolais jusque là parce que boyebi ke ba misusu ba perdre qui ba vie na bango entre autres à la date du 11 de janvier le 10 janvier tant ba publié le 11 il y a eu des confrontations boyebi na niveau ya Kwilu na niveau ya Kikwiti na niveau ya Likasi na niveau ya Kolwezi batu bakufaki. Pourquoi batu bakufaki? Parce que ba monaki ezali vérité to bango babande kozela eza vérité to bango babande kolanda vérité fallait batu balande ezalaki nini ezalaki vérité des urnes. Est-ce que c'est ça qui prime dans la société congolaise? Est-ce que c'est ça qui amène l'alternance? L'alternance est toujours soutenue par le bon fonctionnement. Dès qu'il y a l'alternance, il y a aussi ce qu'on appelle une bonne gestion. Il y a le nouveau changement, la nouvelle version de faits. Est-ce que c'est ça? Ou bien nous sommes toujours dans la continuité de faits qui étaient passés? Mais mon mboka ata ko bilo boko boya mais siko to moni ete mon mboka président de la République abani ko interpeller bato azali ko benga bao basala ki malamote abali ko benga bango ko tia bango attention ko sambisa bango to yoki ba José Makila bato ya transport batambola ki lelo pendeke to zolo baboye ba fonctionnaire bazali bongo ko tambola na côté ya bato hôtel de ville là bato na ye ba 2 GRK bango nyoso ba impayement lelo basala ba marche ta bango mais quand même mon mboka komi ko kanga mabeni ni boza ko monela. Madame, vraiment, j'ai beaucoup de regrets parce que n'a évité ceux qui n'a cabinet naïe, azali vraiment n'a pas conseillé ou bazali véritablement pas conseillé. Pourquoi je vais dire ça? Balimbi sanga na fingité, mais nazola qui sa vérité. Est-ce que ezali na compétence, il y a chef de l'État a convoqué, bato azo convoqué? Je ne sais pas. Tout me kako metunana, tout me kako ça la réflexion scientifique. Ensemble national oyo ba député ba voté tina na bango ezani dès que muto asali mbeba bazali na pouvoir ya kolandela ye bato bengi bango banani mais mona mboka bango ba salité parce que bazo zela bako ma 500 na bako kité po etembala moko ba banda misala pe ya nommé yango ye moko azui mongoloto na ye pe bokonzila ye ya ko interpeller bango po ete basali mosala malamu te. Madame, ils sont à combien? Ils sont à 485, n'est-ce pas? Ça reste 15 pour bakoka 500. Le quorum est atteint. Quorum de l'Assemblée, c'est dans des 250 députés. Mais ils sont à 485. Je pèse bien mes mots. Ils sont à combien? 485 qui sont là. C'est là qui sont élus. Je ne sais pas s'ils pourraient avoir même 150. Les restes sont nommés dans la procédure. Mais tokei kunate, toboito kota nakata vérité wana parce que soto lobito kundola lisu kuna et mususu nandeko yo batie wana yepa kosa la crise cardiaque lisusu. Toboito kota nakati kuna. Tolobi boye. Musala na bango ezanini. Tomone déjà président provisoire et Assemblée nationale azali. Ils ont tous les mandats, ils ont toutes les émanations du peuple congolais. Tant que balobi muto a yibi mbongo ya l'État te ma yibi mbongo ya ba contribuable congolais. Pourquoi pas ba oyo ba congolais ba tindi kuna balobela bango ba landela pe muto wana. Bino bomona ngo wapi na mboka nini cabinet ya présidence ou
présidence et komi ko kende ko condamné ko sala banini tina ya bazuzi misala na bango ezanini c'est que wana yo zo bunisa mona mboka Direcab Vital Kamerhe. On connaît bien l'acteur avec CG, on connaît bien les joueurs, on connaît bien les coachs. Tolingi to kota na kati kuna te na robundisa ete parce que za ndeko c'est un frère, c'est un grand frère aussi pour moi. Mais nazo la kisande oyonga na yebi na kelasi to obiso to zui to yebi o ba bengi nini la répartition du pouvoir. Est-ce que to yebi angote ndenge nini ndeko akoki kokeko sala libungi ya monene oyo ekoki ko mema yepe ba longole même mususu na place wana parce que muso yebe loko sala te rôle ne yango wana te rôle dirkaba ezali nini kozala héros dans l'ombre pour un chef de l'État aider lui pour le bon fonctionnement mais qu'est-ce que lui fait je ne sais pas na meka kotuna motuna bino batunde bato ba Hollanda ba répondre biso entre Ndeko Félix na Ndeko Kamerhe qui gère le pays qui dirige boye bisabiso parce que toye baté nani o diriger nangongo parce que jusque là dans la fonctionnalité d'un État on connaît bien toutes les nations comment ça se passe. Il y a la présidence, il y a le parlement, il y a la cour de justice, cour et tribunaux. Maintenant rôle na bango ezanini atako tu bauti ko chamboka na libungi bango batu ba memeli biso ba trouble oyo na Ndeko nanga qui est à la base de tout ce qui se passe au Congo. Soki bazuzi wana Ndeko Félix soki ye azana bo solo na kati na ye ki alinga sauver Congo. Pourquoi pas eloko liboso apesa ndingisa pa bazuzi wana basala banquette sur la CENI ba meka ko interpeller Ndeko nanga. Soki réellement Ndeko Félix a yebi ke ye alongi na ba élection tokende tozonga l'IDPS a combien de députés parti au ba gagner ba élection avec 7 millions d'habitants au Yotolo Baké 7 millions de lits de votants pour Ndeko Félix l'IDPS a combien de députés moins de 40 députés vous pouvez comprendre caché dans son ensemble à combien de députés 49 députés vous pouvez comprendre bateau balongi élection topé c'est éclairage ils ont combien de députés 49 députés tala lisusi trouble au ekoti na FCC parce que Ndeko Lukwebo ndenge banoma qui était comme député il a se retiré na FCC a s'aimer yaye o akiko sangana na cash Ndeko Lukwebo le professeur que j'ai sali il est de même coin que moi il a combien de députés dans son intégralité dans son ensemble ce qui est 42 plus 22 22 ou 34 plus 20 plus bato bazolo basuna ba chaki na cash bosolo ye wana Lukwebo no ba Lukwebo kasi Ndeko ba Lukwebo a combien de députés il y a ba députés belé ba députés ngwe belé combien 64 basali combien ce qui est 64 plus 49 bopé sabiso calcul toza ba mathématicien te mais bandeko bo jouer rôle ba mathématicien bo beta ba calcul bo pesi biso chiffre exact yango ba sala majorité parlementaire c'est que ba koki kate po PPRD ça na 350 yana balié na le FCC ba tu peux outaki na FCC bazali na 350 bango nyonso mais PPRD je pèse bien mes mots étant que parti seul lui a 57 députés nationaux. Donc, aza déjà na majorité, il faut baper ça primature. Batika ko lukaba me mabiso na désordre ndeko. Donc mobulu o ezo sala mama na mboka toke male bandi ko balandi Congo ezali ne lumbe kilame bokele lo konde fampe kato. Et lumbe la République démocratique du Congo baza ko potana ndomoni ete moyen atako basala gouvernement ezalité. Pour ete tata mokonzo banomaki bango kimamo sive fiasco. Kasi PPRD bango moko bazali na tolikolo pena balie babango atako balie balongo ende boki baba chibongo baki kutala cash me bakolonga PPRD te po PPRD esengeli yeka kande azwa kiti ya premier ministre nde seka torokeli mona mboka sembola siko kasi tolingi to la kisali susu soki tolingi tozoluka toluka ki alternance oui tozui alternance mais alternance etambola nani alternance etambolaka
na oyo tobengaka patriotisme na vérité etambo est-ce que eza bongo l'alternance esalami oui au sommet mais est-ce que na oyo etali na se il y a l'alternance non il y a la continuité dans la procédure réelle nazopesa bino befe misato oyo ke bato bameka kotanga batala oyo tobenga signe du temps mpona Congo tozwa biloko misato ndeko Félix aza président oyo abimi mpona Congo ndeko Félix mpona travailler faut travailler na PPRD ne faut pas trahir baninga po bango pe ba trahir yete yesuka bandi mabena bango pe ba suka mabena e ba suka mabena ndenge nini bango baza d'abord na pouvoir o bakoki kokwesa de plus vite possible que ye avant bom akanga assemblée nationale pouvoir e pesa melié pona akanga to abomal o babengeli ngomba wana ya bato biso totindi kuna c'est à peu près 2 ans ce qui n'a micocité à peu près combien c'est à peu près 2 ans donc il totiangoti 2020 que yende a cause pouvoir que a suspendre l'Assemblée nationale mais n'écart il y a 3 mois ba député wana pe bako kwesa ba lukeli mbeba pe alongwe président ba lukeli mbeba ya nini bande ko po ete yenda zali tata mokonzi kolo ba vota ki ba ko lukeli mbeba ya yeso mona caméléon asangana na ligorodo yango to vivre na Congo caméléon na ligorodo balati teni moko babosani ke non bazalaki baza banyama différent mais bakomi lokola baza na libota moko to meka comprendre ni nezangi pété ke yé ba trahir yé tant que y a trahir déjà ba congolais et ça pe nango facile yé ba trahir yé to meka comprendre bande ko balanzi penza na Congo ezali bongo elumbe lumbe Joe Merlino Musoba na mboka ya Suisse ah Fred de Massini na États-Unis d'Amérique pesa mwana nga ba bon rétablissement bande ko balanzi lazali ko yebisa bilo ete Félix, président de la République, nommé par Joseph Assassin Kabila Kabange, makambo ebandi lelo te bande kolangai. Tango kojo ayiki na mboka la biso ezalaki kope na bango. Wuta fait papa azali a na bomoye kasi na laki bino ete na kosela bino analyse nango malembe po bo comprendre. Nde boko yeba pourquoi la prestation ya serment na ye yazali 5e mona ya mitano na libota na ye. Mine ya liboso bakomaki te nde mwa bitumba pe ezali entre ye na bandeko na ye pamba te ye patekaki bandeko na ye epai ya Assassin Kabila Kabange po papa na ye asineki mongoloto ya kotinda ndeko na ye mobile na kombo ya Christian Tshisekedi nde ye akenda délégation ya bato oyo boko découvrir mikolo mizali koya bakutana kojo po ete basolola kasi komona match balukaki penza ndenge bino bakino bolobaka ye akitani eloko wana pe baliaki $100,000 oyo utaki epai ya président Joseph Kabila bandi kolia misolo na ye lelo te mona mboka Sami akoyebisaka biso na mikolo mizali koya ezala ba papa tendai bakoyebisa biso po ete bango penza bayebi likambo wana na babodouin ndenge nini esalamaki donc oyo esalami na mboka Congo lelo boka moite ezali bongo kope ya uta kalakala ya tata mokonzi oyo banome Félix Tshisekedi alia kopo wana penza pe abetaka yango to lalobi kopo wana ezalaki ya ye bakokai kocha ndeko ne sika wana te mona mboka la koyoka Congo ezali kokena ba coopération nini penza bino bato ya mayele pe ba oba benga kabino ba koteli biso na makambo bokoki penza koloba bino ba avocat nde ba benga bino na lopoto mama avant to kende na esiko tuni tikana meka kosi saide koyebisa bato ke o bozomona ezali oyo essaye bungisa maki depuis 2017 batu ba otuna ngandenge ni yake koloba 2017 ndeko na biso ata ba bande ko yebisa ye kazwa primature mais yaki déjà na ba accord ezaki déjà engagé bango na ngambo ya bato bazalaki na bokonzi na ndenge ke tango biso to bande ko mibunda ko luka dauphin ba bande ko yebisa biso dauphin za na opposition bo bande on du matin. Mais bon comprendre, où est le vrai dauphin? C'était pas Chadari. Le vrai dauphin, c'est Félix, qui est le dauphin de Kabila. Tout le monde y a un noir sur blanc. Ndeko Félix, est-ce qu'il a courage à koyebisa ba Congolais que non? Il y a solo, ngai na longi élection, mais ba député nanga ba longa quitté parce que ba kende ba voter kinga ba kendo voter ba tu ya FCC. Tu komeka ko se comprendre. Tout mais je vois vraiment temps à analyser.
bato bavota ki ndeko Félix abima président na 7 millions de voix. Baoyo baye voté ndeko Fayulu na deuxième position avec 6 millions de voix. Bango mibale to bazo nanje na ba une affaire il y a 13 points quelques millions de voix. Bakende kobimisa dans l'air ensemble 150 députés. Vous trouvez ça normal? Waneza biloko to meka kokanisa. Mususu ezoboma Congo ezani ni mama. Kokende kuna komemanga musika te. Congo tozo kufa, Congo tozo zinda seko zinda. Boyebi kende kona biso Kabila avant kende aboma ki onyo soto benga ka coopération internationale. Ba relation diplomatique. Musée Laura Désiré Kabila. Yeko tokende musika te pona ndeko Kabila Désiré. Ndeko Désiré Kabila ye azalaki d'abord commerçant et président commerçant. Faut comprendre. Il est d'abord na ba cop na ya bando sala azaki d'abord na ba intérêt personnel, non les intérêts des Congolais. Abande ko masquer yango avec na ba projet yele bino pour bien comprendre mon tout envoyé, il y a pas des institutions en place, tout à Bomaki quel ensemble avait placé parce que bateau bakoke kolobela peuple congolais ce sont des députés. Quelle loi que l'on avait dans ce pays, quelle constitution comme troisième république et Tambouissela et Congo, il n'y en avait pas, faut comprendre lui il était un commerçant qui faisait du commerce mais au pouvoir en qualité d'un président de la République. Naboito ke musika kuna. Ndeko na biso avant milongwa. Contenu ayebaki oyesi a créer. Il fallait maintenant aluka ndenge ni ba protéger. Ndenge ngope a protéger asali obabengaka ba bavir en droit. Mutu andimi asali labino ba crise à côté sa Congo na crise moko commerciale, économique, diplomatique, même politique. Voilà où article biso na dernière minute. Où ezala ki te ke biso to ndimato me kulu soboy. Mais voilà article biso. Cela veut dire mutu ye ayaki conviction na ya bando tambo nango comment je dois détruire le Congo. Et à lokolo musu soloba je connais le Congo, malheureusement il pas azuite. Mais comment on peut détruire le Congo? Il y a des projets qui yango wana. Mais mon amboka ça veut dire que besoin de mater passation oyo mon amboka Kabila Kabange asalina Félix. Mama wana na koyebisa o ezali kozwa mbwa opakoli mafuto latisi elamba. Est-ce que mbwa wana akokoma lokola moto? Mon amboka kastoke kala mituna kasi oh c'est comme mon amboka Félix Tshisekedi azo sala président de la République azako kanga azako kombola azako longola bato bisika babango nyoso naka asali mabe. Maman est-ce que ezali na pouvoir o yaye le pouvoir to joie bato batangi science politique hein parce que ngape na leki kuna ndambo to mituna na science politique le pouvoir ya chef de l'État eza o wana zo sala donc to loba quelque part comme na ezuzi. Donc, comme il y a pouvoir, il y a Bazouzi, Ami Meli, il y a pouvoir, il y a l'exécutif national, il y a député, Ami Meli. Donc, il y a ce comme il y a sa campagne, donc il est le président suprême du Congo. Mais il y a Zali Kotambola, la Molamboka Joseph Kabila Kabange. Oh, il y a Joseph Kabila Kabanga Salaki. Il n'y a pas Zali Kosalade. Maman, Tina y a pas conseiller Zalakanine. Batowana Bazapembe na Tina na Bango Zanine. Je connais un qui est mon ami. N'habite sur parti parmi les conseillers. Là, vraiment, c'est un frère pour moi. Peter Kazadi. Je l'appelle un monsieur honnête. Je peux demander maintenant dans votre micro. Est-ce que Peter Kazadi a expliqué que Félix était ni batambouisaka pouvoir étant que chef de l'État? Ndengeni ba respectaka otobengaka l'hierarchie. L'exécution y a pouvoir. Il y a ça muta banda ko interpella batukuna na pa na ete kuna na parler de la nation te. Ye fuasenga bazuzi na yoki likambo boy bokoki ko interpeller te bato bazana pouvoir ko interpeller. Ce sont des juges, des magistrats ou des députés. Ce n'est pas leur affaire. Ça c'est violer des normes, violer l'organique des magistrats. Alors, bah, suspendre tous les magistrats au Congo. Il y a mis au pouvoir. Nous sommes dans un pays bananière. Tout est bafoué. Nous montons sur Aoye Bati Tina Naïete. Est-ce que vous avez Tina Naïe? Est-ce que vous avez
toyebi te toke tolongwe wana mama balobi ke tukota DG ba DG oyo bazo suspendre oui tant que muta sali mabe eloko liboso ezani butya ye na maboko ya justice ba poursuivre ye ba enquêter ba landela ye au fond soki batali au fond il y a des bavures on va faire quoi batangi mobeko esengeli pona ye il doit être arrêté yango tokoyebisa bandeko congolais que Tomi Simbana totala monguna na biso nde nani monguna na biso eza Félix te o auti na opposition monguna na biso ezali peuple te monguna na biso eza pe ba politicien te oyo bazoke koluka ba intérêt na bango pona kovimbisa mabumu mais monguna na biso ezali oyo azoko bunda contre Congo o alingi Congo te yende monguna ya biso yango na kosenga na bino mais kombo maître poto komi na suka monguna ngo nani monguna ngo ezali oyo aboyi développement ya peuple congolais nde nani Félix Tshisekedi président ba nommé nalobi bien monguna na biso eza Félix te parce que akoki kozonga na bon sens akoluka toujours ba père na ye ya opposition ba meka kosola monguna nani po ende président batia nyonso na mesa monguna nani monguna ya congolais ezali oyo aboyi kopesa nani oyo démocratie ya so oyo nani mama journaliste congolais nyonso ayebi monguna na ye bandeko balandi awa nde tosukisa emission na biso pamba te bomoni ete atako bato basimbi mibeko bazali kobanga monguna ekolo Congo ezali bongo mwana mboka Joseph Kabila Kabange oyo asimbi République démocratique du Congo lokola ndako na ye lokola poche na ye oyo tobengaka libengala lingala pe azui anomele biso bato na ye pe abandi kopesa ba liste po ete mboka eke na mobulu ndenge bozali komona ndenge ezali koleka boye na yango bandeko balandi mokolo mwa lobi ya poso biso banso na njili pona koyamba président élu massivement na République démocratique du Congo mwana mboka Martin Fayulu Madidi avec 62% oyo mokili mobimba eyebi lobi nde akozala na biso na njili bana chango tokokuta na kuna molobelo kolo Congo azali bel et bien elongola bino mbote mingi na bino bato bosomba fidélité pona kolanda émission tolobela mboka Congo ingeta bandeko bozali bongo baike Malko Kakila na France Emmanuel Chabalokwa vraiment bozali bongo ebele Arthur Ndombasi na France Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala landa ko leba pièce le seton d'amour vraiment ingeta na kilame plus 49 vraiment Nzambe abatela yo Joe Merlino Musoba la Suisse bon rétablissement na bébé nanga mobali kitoko tika Nzambe vraiment amona bilo bisikano so bozali merci encore une fois papa merci madame journaliste liloba koye bisaba congolais botala toujours côté positif au tozo lukato memela Congo avec bande ko balandi azali maître to katie maloba pamba te tango esi le kaki to pesa ke moi minute mususu mais bo comprendre que moi mikolo ezali belé kasi to kozana naye bande ko balandi etumba ezali nano to katite poto zali bobele ko kende ko bunda etumba la biso ko bunda etumba la biso de talatina to lobi tout congolais partout où vous êtes, Bopesa Maboko, la mona mboka Martin Fayulu Madidi, oyo azali bongo opposant ya République démocratique du Congo. Tokoyo kaye mokona lobi na ABC nde bokolanda. Merci mingi la kabuya l'homme puissant, oyo azalaki bongo la sima ya caméra, l'imbattable, l'incontournable, l'infatigable. Bon rétablissement la kabuya l'homme puissant. Merci vraiment na Pape Joy, directeur à recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemiso bangai pe binonion soba poramento angola no bondi ya botar de bonoite fortifort inzembo ovandi la mboka ya giwa nzambi na molonga na mama Sylvie Mwamba mbote mingi na bino la dimbala bozali bongo baike ingeta la bino nyoso nzambe apambola bino Congo au Congolais bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.